Mbote bandeko balandi ya tokomu wapi esengoze ngai ya komona bino defa betando ike ya kolanda magazine yo bolingaka mingi epai wapi makambo ya solo to ya kitoko ebimaka comme tebisaka bino tokomu wapi eza toujours mire de lamentation o ba congolais ba repesa makambo na bango to le baka pe boye to la kaka bino boye congolais nyonso o azana makanisa malamu biso na tokomu wapi to kochai maboko atomboma akende likolo to kobenda yete ne ba ndeko musu basala ka ote bote biso to kotombola ye ne to tombola ka chifa mi service to tombola ka docteur Mogijo pour le poste to tombola ka docteur Kabe pour la musana ba zita ko sala wana pour na wana na ko tika na parole ngambo côté docteur Mbote ndeko oza laisse donc vraiment temple za kitoko ndenga na zalaka kitoko OK temple tango ko lobane to kutene ze question makasi yo lingo bo mabata ta bureau no temple na koti obengisi na kata bureau na yo oh Didier Kiko ifite sa image oyo bande ko bona na biso na bokebi nyonso lelo zali émission à démonstration eza émission ya kolobata temple asala ka bote lelo zali émission ya démonstration temple ta la réaction maman batuana aye asale mibu ebele nzoto simba raté maye pa na yo tata maman zo bimazo comprendre susté passer a tirer maboko tonini temple ko ko ce ni le kaki mokolo wana Zamba Dagaye, c'est le temple du roi Salomon Zamba Sadungo Lundeko en tant que maison. Oyo mun oyo outaki komona ezalaki nini ezalaki démonstration. Na loba na bino boy. Merci bandeko ya foto. Merci mokile. Bandeko ebele bazo se retrouver pour na bino ndeko ya foto. C'est le temple du roi Salomon Zamba Sadungo Lu eza force na kotika ko vendre nango na anda kutenda. Ifuna na kisangoda mokile mobemba. Mboka les hommes médecine abako na bino yango nde batani misu maison na tedem na ko lo bandeko œuvre ne tombera jamais et c'est là qui démonstration papa na sens nini pour la maman zo tele mazo ko komona te zo comprendre te donc qu'est-ce qui s'est passé na fani mikolo belé ba sonyenga ba place belé nzoto simba raté mais boni siko do zo comprendre te maman zo tambulaka wa ba zo ba image de salama et ça qui démonstration ngamo sur place on attend. Et c'est là qui démontre. Aux pasteur, on sait que de l'Ivoire, c'est une autre. Mais dans le ban à bino boyende. Gaïna za docteur. Vraiment, les premiers docteurs, oh y a Zambe et Moka Zalaki, Lick. Yamonde c'est à Tiengai. Naza pasteur T, Naza docteur en médecine naturelle. En tant que généraliste professionnel en médecine naturelle. Na loba na bino boye eza ba contrat to signa muto a trahir moninga te c'est le temple du roi Salomon Zamba Sadungolu bande ko ya foto na tende le bino biloko na bin oyo batikari se mono to ko bande ko États-Unis to tinda musus basi batindi angolo bindeko OK temple c'est là qui démonstration pour na kola kisa bande ko problème est hernie discale mama wana ndeko ezala kinini to lo bake oyebi ya liboso maman mutumoko hernie discale depuis na arthrose vraiment ya ndo mona bandoko bandaki ko ben bandako tambola bongo mais ndenga na talaki ye taka ndena saraka wana to chema boko esana ki mbande moko na loba na bino boye tango ko za sika ngai nazali eza pona ba démonstration soko ye sika ngai nazali etalio donc yo comme la système santu Thomas buka mona buka kokila ngamo na kitaki wana na moni ndenge mama tamboli malembe akobenda makolo mais tant condition na bi tant osala nini ojise po mama kotaka kobenda makolo mais tant bimi mama ko kima mambangu azo comprendre de société hein osamela bango tonini ayaki komeka ngai ayaki na tembe yango na lobi batu hernie discale arthrose tout type de tuberculose osseuse. Et là, comme on a une démonstration pour une hernie discale. Dans le baki bongo pour la cola qui s'est pour à l'obaki papa n'a mon engagé de côté. Bino va traduire pour le qui nous coûte. Zambelangai, n'a continué, n'a l'obada yo, le col commis awa, maladie na yo et qu'on disparaître. Na minute, on a guéri. A tchète, va le papa n'a rien à mon. On va passer, va chéga ma bok, va bishop, va chéga nabi, awa, za ceinture yasuka. Et za ceinture yasuka. Dango ndenga yebisaka bino tambola na yo osuki suki sangai
Ok, temple to sukaki wana te. To yaki lisusu et pas maman lisusu. Tana maman kolela, maman kolela bomba, maman kolela zo comprendre te nini oyo e elingai. Ya sali mi ko ebele na zo ka guérison na benda ka makolo. Ya mi balé lisusu maman mususu kaka hernie discale lisusu. Ya mi balé oyo. Temple. Boni yo tam batongo boyo kana kana bango. To pesa bongo mbongo. To nini temple o so mi maman mi balé lisusu. Même ebi bango te baza bande kuna bino. Na loba na yo zwa yo peya yo. Kaka yo nde mutu yaka pele sunande kuna yo mokoti. Lokoso tonton. Lokoso yebi lokoso oyo nani oyo pesa nde ko eleze na kimpanzo oyo pesa nde ko eleze kombo wana. Tata na yo wana. Oyaki na yeti. Ninto sera kina misu na ye. Ezada kike 30 minutes eza ba démonstration. Na loba na yo médecine naturelle ou bien médecine bakoko na yo. Soko moni o docteur tera badako fibrao. Akontima eza lukuté na ye ekundiye. Lukuté est-ce que maladie sidak. Ba diabétique boza guéri partout dans le monde. Ba tu as insuffisance rénale boza wapi ndeko. Boko tusanga yema yeti. Cirrhose de foie, tout type de cancer, tout type de tuberculose osseuse. Bobuko na pamba maison yewo yot. Ndeko na bino DJ Quick elekeriye. Mbote maman. Mbote papa. Oui. Ah avec la maladie maman. Mère Stati. Ko sala mbula boni. Bana 2007. Ba 2007. Ti lelo yo. Nazaki kozwa ba traitement na hôpital et tout ça ba radio na poti eloko moko te douleur kaka kotambola na ngai na douleur. Tant on pas docteur Kabia. Vous savez combien de jours banda pour oui. Na ikaka lelo yo apesi nga pekisi kaka lelo. Oui. Vous sentez bien? Na senti moi douleur et diminué par rapport au yaloso. Ba o baza manière statique pour baza banda pour message non pour ça. Statique baya babanga te baya uzwa lobiko. Parce que il a le teke boye bani te boyo kanaki. Natalaki na télévision. Natalaki na télévision na boya kanangai na lingaka te po na kota na bango na bakisa bokoko na kenda oto simba kate oto salaka boye te yango ye sikoyo na mikaki nga bite na mika na umeli na tika tango mulai penza sikonda ya na yoko yoka ye lisusu nga lobite tika na kino komika tango meki sikosa tango na meki sikoyo kanga mbala moko bakamozolo ba wana vraiment bakamozolo ba lukutate ya solo nga yo na tele maka normal te na tele maka ya kotengama nasalaki ABC ntango na yawa apesi ngai kisi nabanda kotambola nazobwa te boye mais sikoyo nakokotambola lese nazotambola lese nazosimba ta eloko te so nalingi na matata na escalier nazokita moto azosimba nga lisusu te mais bato baza na tilo baya nano komona baoyo bayebi ngai natamboli na bakine ebele baoyo bayebi ngai na bakine baya na bishima bamona makambo bamona bishima nzambe ndenge ezosala. Bonsoir. Papa Timba, tomoni pas docteur Kabe nini ememio awa? Malade. Maladie nini? Malade à makolo. Natambola te. Pendant combien de temps? 3 ans. Bandi traitement pas docteur Kabe, ça combien de temps? Non, on a regardé lelo. Kaka lelo pe ozui guérison. Batu bakowe banini bando sala te o komi ko sala sikoyo. Kotambola. Na kotambola te na kotomba loko te. Donc pesa ki kilo. Siko loko komi. Maladie nini oyo banda kotongisa yo? Prostate mute hapo tumshanganya. Ça fait combien de temps? Ça a été là moins 2 ans. Est-ce que oyo kiboni? Sikoyo na komo komona bien. Balobeza ye pour le peuple congolais. Maloba na ko ba ko ba peuple baya kawa et pas ya docteur Kabe. Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani et puis outi wapi? Kombo nani? Nga kombo na nga mpolo sehi. Outi wapi? Na outi na mayanga.
na mayanga oye awe pas docteur kabe oye kosala nini na yo soigner nzoto nini na la maladie maladie nini mais qui pas docteur kabe cancer na cancer na hémorragie cancer nini cancer nini ozakina utérus cancer utérus na hémorragie utérus na hémorroïde interne makila ezobima nga lokola mwana moke azomona makila. C'est qu'au début oye pas docteur kabe est-ce que oyoki nini na lere na ye na docteur kabe nasalaka une semaine deuxième semaine wana makila ekangama kanga sikoyo message nakoyebisa bandeko na biso mpona cancer de l'utérus soki bazanga maladi oyo nanga nazalaki nango cancer utérus bayaka basoigne bango ngo babika na bango olingi komona yango nde osimbi yango te il faut bomona yango nde na utu kopesa bino message œuvre ne tombera jamais. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo en tant que maison. Ok, temple. Zamba Nangaye. Zamba Nanguya. Parce que nama talo la tama kolo. Question ezali ndeko na mata. Ok, tango kolo babongo ndeko poso ko matalo ta makolo. Oui, oko matango pe sikoyo. Oyebi combien de docteurs baleka na mboka la biso Congo yo. Basa ba démonstration minene ya qualité na qualité. Lelo yo bayoka na kasusu te Congo emela bango. Yo petango ko sala boy. Oye na délai na yote moi une année moi 2 ans 3 ans na yote pour lobby bandeko ba ko lukosi na majimel okenda wapi. Temple du roi Salomon ko sabiso akenda wapi. Merci mwana maso ya Bruxelles. Ozala ki kotia tembe pona ko metele thyroïde. De l'autre suki na yo wapi. Pesa témoignage papa na ngai bandoko bakomona ngai na avwa na mungongo na ngai bakobuma ngai tika lukutandeko. Ngande mutu na kobaga kindoko. Mena so baga kindoko te. Avion na kati wano ebi eloko ezalaka. Oh, temple wala ba révélation sinon ngongo bidongo toni. Mais eza démonstration papa. Oye baka yango. Ba talisman ezalaka na kati avion soko ibango te. Mais tango zongo na bakisi na ngai ezobima aro. Hein? Bazone trazer bakisi na ngai te. Zako na keseka na zamba kasi. Na kati avion eza na talisman soko yebi yango te. Mais talisman wana tango zomona na zwi bokoko na ngai. Ya mboka na ngai na che yango na kati. Eke na foto. Eke ndakande nene. Eza ko la kisake. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo en tant que maison. Na tezambe ni boso ngana zasio. Malembe ndeko. C'est le temple du roi Salomon Zamba Salongolo. Eloko mona kawana eloko na koyebisa yo ndeko na kati bandeko na mingi ba rappelle ko la yo basila. Lelo ba ko luka bana majimel ba mona kasusu te. Bakosila pona lukuta. Soko yena lukuta ndeko na ngai DJ Kwiku lukuta ko kunda yo. Est-ce que vous êtes journaliste? Moi je pose une question. Est-ce que vous avez posé une question? Et ça, quand on est docteur en médecine naturelle, en tant que généraliste professionnel en médecine naturelle, médecine n'est pas encore d'engager. Dès que ça va, ma combinaison appliquée, le bac suki ya pembe, le bac na comme coco. Allez, na kendo ko vanda. Mais ça te que temple à côté mai, asala kibo. Bande ko na biso wana, bayaki na lukutende ekundi bango. Mais ce qu'on continue aux musala na na kiseriete, mais ekukunda yo. Ekukunda yo temple. Wana tu oza sir. Pour koko na yo azala kuna ndeba mutombo sinango ngobidongo nde atinda kayo sala makambo ko sala wana to ndengeni. Merci Sinatra. Merci Vesna. Sinangongo. Merci. En tant que force tranquille et puis médecine ba koko na bino naza avant osakani na nyati na kai. Médecine ya bakoko na bino mboka batu bako benga babi au temple mikolo yo temple akomi lokuta akokosa biso wa temple akopesa bandeko bakisi bako za traitement malamu te temple mekele ko expliquer batu bien na dossier oyo. Est-ce que temple soki mutu aza malade e ko pesi kisi abengi yo kalibi ke na kisi opesi ngai pona tuberculose to pona sucre simbité. Est-ce que change rapide ba kisi to boya ko yamba téléphone eloko na koyebisa yo ndeko nani DJ Kwiku eza moko yeba ke tamba za trop surchargé
ngai musala nanga naza pona ko traiter bato nateka kakisite nazwaka ba produit na pesa ka bango ngai naganyaka sima ya bandeko wana soki mutu ase retrouver te ngai nakozwa eloko te est-ce que nakozwa nini neti na minute oyo bandeko na ngai ebele batindi bambongo na bango eza prévu samedi toche ba produit na poste si j'ai levé mercredi oyo est-ce que toche sur ba produit chaque patient soki atindi mbongo na ye nazwa koma kombo na ye maladie tel nakozwa produit wana approprié pour na maladie wana papa tokotinda yango mpo naza na ndeko moko ndeko limbisa ngai ndeko yaka dada c'est le temple du roi Salomon nzambe asali ngolo ndeko wana neti nzambe ozomona atikalaki na mbongo na ngai à peu près $1500 aloba na ngai boye papa nakonde makambo na bino te boza batradi boza mpo na lokuta naloba na ye boye mpo na cancer du foie nayebi ndeko wana mususu na Bruxelles ntango nazo bazoyoka ngai ndeko na ye mpe aza mokonzi moko awa me naboyi kotanga bakombo na bango oyebi ke bazwa nini to ngai nayebisi bango soki oyoki bien te mpo na cancer du foie nakodongola kombo na ngai ou bien zwa transport na ye na poto tokutana na ngai yawo omona ndenge nazolongola kombo wana papa to nasali démonstration ndeko wana na minute aza guéri akima na mbongo satan obengi ata 1000 fois azwa telefone te moko ntango nazoloba na Bruxelles ayebi ngai apesa $500 awa atika na mbona ngai ebele à peu près $1000. ok yango nakoloba boye papa na nzela okomona nayebisi eke ngai na tya nzamba na ngai liboso naza na pose ya bato ok wana nde balelelaka oui est-ce qu'il arrivera pe temple kisi esimbi te abengi po changer kisi papa naza na bakisi na biso que sur 100% na appliqué déjà 8%. 92% en réserve. Selon force force ma produit autres en 92% en réserve et puis 8% na minute ndé na longoli na bimisi yam. Nazo assurer et puis nazo éclaircir bande kunanga. Moto akoko fumukiriza ya nzambe. Ngai na ibike moto akoko fumukiriza ya nzambe. Bande ko ya maladie ya ndeke. Boza ici canine tout petit cancer. Tuberculose osseuse, vitiligo. Nzoto pembe. Muindo za nzoto pembe. Boza ici canine. Talande ko na bino moko ayaki place wana. Te papa na za prophète, ya sala boye. Papa pona ko zo ba kisi, azokima pona ko zo ba kisi wana. Oh, il faudrait que ceux qui à san dernier jour de quoi na yaka za prophète. Azu ba produit pendant vitiligo. To pesa ba produit ameli. Siko nini yeko salam. Ndeko yoki bien. Siko pona ko zo ba kisi, alors que ngana zo profiter ba siko soko ba ko mona ngai seka wana, ko mona ngai ngana za prophète alokuta, mendeni na yo za na batash. Po omoni ba ndimi oyo, bazaka pe tsuma kambo. Mais papa yo ndeni muto ay po o prophétiser. Atune me mende ngape na moni ozana batashi na maboko na yo. Mais est-ce que nzambe na lobi teke batashi oyo elungote? Siko epesa prophète wana nani epesa yeson. Tango ayeko ye isika wana, ba yokuta na monde na yo. Ko banda jour wana ndakwanda kebe isika wana. Tout la musia sasa. Mais yo so biso. Siko ezaki prévu que pozo akisi il faut na benga ye aye soki mundi mwana ye tale na benga papa yako zo akisi aye. Siko ini yeko salama ya mabe. Ndeko ayoki bien. Akimi. Oh. Ola repesa batu témoignage. Apesi yango te. Oh ye moko asenga ate prophète la senga apesi yango te tout la musia sasa. Bam. Nazo ndi matin papa. Wo ezaki ndoki. Ngana so comprendre te. Mais na yebisa tango banda ko mena bakisi wana. E utako te wo ezaki ndoki. Na yebisa omoni ndoki ya liboso eza nzambe. Po banda ko mena ma ya nzeta. Nzamba yokile na na sele grâce. Yango te na yebisi bato. Bo cha nzambe liboso biso to zasime ya nzambe. Batande kwa za musika tokozwa ba produit na biso approprié à pas selon maladie et azo souffrir. Toko bongisa yango bien, totindi yango na poste. Dernièrement totindi ba produit mususu. Na ça na poste, ndeko soko zwa ba produit na yote benga docteur na ngai malgré docteur na bino makambo na zo trop surchargé, makambo eleke belé mais toza na ndeko na bino atake na tiaka ye aza secrétaire na ngai beli nde muto a poste na lokwana pour atteindre bino kuna.
C'est pour cela, ce qui est problème aujourd'hui, benga. Hier, nani to uti continue na biloko. Si Dieu le veut, nani mercredi prochain, na yebi ke bande ko se retrouver pe sur ba produit. Ce qui bande ko se retrouver, ngana ko za bien. Boni lislo ya promesse ya ba document ba biloko na siko ya kina mikolo yo. Obenga ngo nini? Obenga ngo système pondeuse na mutela linga kota lola. Biloko na osuki na niveau nini? Merci bande. Merci Didier Quick. Wala musinga yibo. Ah, c'est le temple du roi Salomon Zamba Salungolo. Ala musinga yibo ngo pona bana mibali. Fimbu shikota ndako na bosa ni yangu. Fimbu shikota. Bana mibali fimbu shikota. Système shikota. Mikolo eza système shikota. Bana mibali na lobike shikota. Ya musra gola bana tongo. Yaka docteur kaba bazala fimbu shikota. Ba ressentir vraiment que na yo. En tout cas, moi, je suis un peu de merci, Mukongo Yanjok. Tu as un avion à yo. Alors, que Bobanga n'a pas dit DJ Quick, lobby au Canada, avion à Mukongo Yanjok. Alors, que Sogi Nazabo, Talali Bumekon. Alors, que le Kona voté pot. Attends, la porte de la santé à Boete. Talali Bumuyande Aven. Merci, Mukongo Yanjok. Alors, que Maligeli Bumuo, mais Moussalezali. Et puis, Bandria Brazzaville. Bon, mon témoignage n'a pas commis sur Brazzaville. Je suis la RDC en tant que mon pays. Et puis, bande de copains de Afrique du Sud, Johannesburg. Vraiment, Jonas, nous avons sur ma casse, nous avons tous à partir. Adresse dans la commune de Kinshasa, sur l'avenue Kabamba, numéro 59, croisement Bokassa, en diagonale de la station Total. Ce qui est au Koutana, moi, Nabikam, au Tozobenga, centre médical. Œuvre chez le docteur Kabé, œuvre ne tombera jamais. Ok, bandeko benga biso dossier à Matadi ya bureau na yo sous station Matadi. Au comme na niveau nini. Ko bandeko ba Congo ya Congo santé parce que a besoin ya système pondeuse na système ya fimbo shikota. Wana parti qui parla ta ko sepela. Ya DG ya yemo ya traiter TV kuna a ko sepela. Eloko ya linga ngomi fimbo shikota. Au comme na niveau nini. Merci bandeko ya Matadi. Bientôt temple beaucoup na dimanche prochain. Na Matadi tozana nani na RTNC na yebi malgré otozo benga Shadari aza place wana azana ko nani na boulevard na côté ya RTNC na Kikanda bandeko soki boye na yebi ke si Dieu le veut semaine prochaine na kozala pour na inauguration na DJ to kuta na peso na Matadi si Dieu le veut vraiment na chaka zambe liboso mais eloko na koyebisa bino bandeko ya Matadi na yebi ke na ya bandeko ebele na yambi monde ti lelo naza continuer kaka pona koyamba bo soutenir temple yango nde na yebisi bino bo sambela makasi naza na makasi mais ngolo eza kaka mingi nazo pesa monde nzamba pesa bango makasi soki nzamba za te ngai na kozala soki DJ Quick aza na makasi te eza pona nzambe mais nazo senga mingi bo sambela pona biso nyonso ero na zalaka ngai te maloba oyo eza lokola mopepe nde ezobima mais oyo penza ndenge maloba wana eza mopepe c'est le temple du roi Salomon Nzamba Salongolo bandeko mpe lisusu ya Matadi na se loba na bino déjà adresse na bino na RTNC côté ya RTNC na Matadi na côté ya Kinganda na boulevard bokomi place wana bokomi centre médical œuvre chez le docteur Kabé c'est temple du roi Salomon oyo tobengi Nzamba Salongolo. Merci Nani Brazzaville. Merci ndeko na bino oyo pe trésor azakuna pe lisusu avande sikawana na poto na rue dispensaire numéro 92 ba témoignage sur le monde ndeko na ngai malgré mikolo esali ebele une année et demie na komi na Brazzaville malgré naza na mboka na ngai en tant que siège international mais na lobe na bino boye bo pesa confiance nazali mais naza na observation moko pour la retaraka que za maison il faut avant ya kobima na yebani na kokende na bimaka bongo te na sambela kamakasi faut na kobima yango ndo mona moni na sali mikolo ebele na zo bima te na zaka na mboka na ngai na kisasa ça fait une année et demie. OK bon limbisa pona maloba ebele na sina mesana moto na zaka ka bongo merci zamba pesi na moko zamba na c'est le temple du roi Salomon Nzamba Salongolo système pondeuse na kaina système pondeuse deda soki na yango na monoko na ngai
Pondaise. Bana basi bi bota de lo en tant que maison. Ok, bandeko balandi ya to komi wapi bolandi ndenge Dr Kabe uti ko ba Saint Pondaise to compare na suka ya émission na biso pona mokolo mwalelo aza bongo l'un de ndeko to ya mikolo nyonso. Temple ni noza ngwa baksa mokio to na suka. Ya ko bakisa za nini ndeko? Bandeko ya SS, drépanocytose ou bien anémie SS, boza esikadini. SS boza esikadini. Na utoko soki sanda kuna bindo Thomas. Na minute eza na temple. Bosoki sanga bande ku ya SS, drépanocytose ou bien anémie SS, boza esikadini. Maladie incurable en général, elles sont neutralisées partout dans le monde. Bosoki sanga yindako, nasina mesane malobandeko. Bosoki sanga bande ku ya SS. Ok, bandeko, na wana nde tokutani mokolo malobi kimi ya Nzambe ezala maboto na bino place bolandi biso bandeko tu. Oyo baza na pasi, oyo bakobela, oyo baza na mikakatano. Toza wana, tokoyambela bino bapasteur, badocteur, bapoliticien, banani, baingénieur, banani lisusu, baélectricien, banani lisusu, batutu, oyo baza mpona mboka biso konge mbata, tokoyambela bino bango comprendre na Congo, toza na bakalite ya bandeko nyonso. Tika te kimi ya Nzambe ezala na maboti na bino, tokutene mokolo malobi. Merci.